ya ndenga mukete manike alongwe fimbu na fimbu mbulu yeke koti aswiken pia na wapi na mukongo bawanyila nde balobi ke bako désabonner soki bako désabonner ka bango so bako tikala ka bango mais zalaka na F victime koya epai moko te oh na ye perité Watanabe oh na ye pas fabrication na ye pas faire koya na yo te Quand il a mis en réalité, c'est la jour où on a biso les trucs de foot biso, c'est tout. Quand il a repéré ça en bon, il y a pas de la mer. Il y a mon cas sur la scène, fait ça boé, donc ça peut être intérêt. Aïe bamba on a monté na. Quand il a pas de loin, il y a mon apport IP à te pas ici, na pas de loin na. D'accord c'est. Nous sommes pas bien, nous sommes pas bien, ça va bien là yo. On a toqué le quoi kindo. Ah, et ça qui nous donne. Ça qui nous donne ma matériau, ça fait na bien. On t'a pas payé ça OK. Qu'est-ce qu'on regrette? On est la témia, on regrette, on vend le regretté au tala, na on laksayo, na on laksayo. On est boka papa na on laksayo. Tobete la bino maboko, toto sala nini. Suspension au koko di la sa ba nyata tie. Toto c'est la paix suspension na ba nyata ngo ken pe na Manick de John. Parce que bazo salir comme moi ya fali poupa. Oti langage Basaka na ba dispute à mike. Manick de John contrôler ton entourage. Wana na ebisaki muta F victime. Donc quand teni ken pe na pas zati na yo kana français te, contrôler ton entourage. Abi bamba yo kana bango français te. Pour diminuer ngala talaka na moto. Motema yango ki sula ba na ngabi, il faut regarder ton entourage. Alors bango boyo kate na français, Manick il faut regarder ton entourage quand tu parles. Ok, bon, on a si ma mikonga batu. Ako na ngama Ken, ngana bota na balabala. Ken o kokate. Manick en 2019, si je me trompe pas, na mois de mars février, Manick a signé un contrat par Mike Lokamba. Il y a 3 mois. Batala non Manick a travaillé. Manick a travaillé pas que pas Mike Lokamba. À côté ça coûte 2 mois té. 1 mois ya pamba ya Manick trouble côté en Afrique lengi. Keni pena kuta lobe abi yo soko komi na posa biloko na yo wana ba drogue na yo. O dérangeaka ba tuzana lutelo mbongo na pesa yo. Pour que mela bilo ye pas bien, je m'en fous. Keni pena ko loba nini? Bomona ngana ba histoire na bino ya banganga, bomona Mon atie botalelanga Congo température ya maman Rosette la fleur Nadambu. Merci beaucoup chers internautes, bienvenue à votre chaîne que vous aimez beaucoup, Congo Température TV. Au balobi vitesse au wapi. Aujourd'hui héritier iboulé en billet. Na la tibongo short. Il y a la baronne Mami Karine Mokonzi. Balobi Mama Coca-Cola. Donc pourquoi pas tous qui est déjà jour J. Il y a anniversaire à Karine Mokonzi Kalaminité. Donc na ebele bat tellement belé au balinga héritier iboula au ba sepela kanaye na ba duplex na salaka. Directement je dis merci à Maman Rosette la fleur d'amour. Pourquoi pas les tout puissants. Les tout puissants. Les tout puissants. Champion Wadol. Nakacha Rochelle, le tout-puissant champion Wadol, Panda Nayo, Nangwende Nayo, Nangofandi Kaka. Oh, baboya. Merci à Valentin Maton de Papa na Kimia, pourquoi pas Yannick Fumunseke, Papa na Brian, na Briana, pourquoi pas mon président Bruno Loubi, Kambonga propre, Sandra Wangata, Maman na Petit Bon Junior et Broly, 10 à match. Ouais, balobi to zamo bimba na ndenga mukete balobi mbwa asimbwa ezolekelanga mbwa asimbwa nana asui Ken Piana nani asui Ken Piana Manick asui Ken Piana Manick asui Ken Piana esali somo
ya ndenga mukete manike alongwe fimbu na fimbu mbulu yeke koti aswiken pia na wapi na mukongo to wapi bino mo boluka place avant na loba ebele bokoloba télévision eza radio te na bike image wana circula qui partout o manike azo disicté na ken pia na pona $30 apesa $30 na ye siko na oyeba te avant na kotia video wana nazoyeba te $30 yango eza ya salaire bon parce que kuna badefisaka bango bambongo parti soki mu ekoki nanu te bakodefiso $20 so badefiso $20 ozongisa $30 système ya banque lambert nde ken piana sa ken piana osala banque lambert defisa wana mpe ngai 100 nazwaka 150 100 nazwaka 150 yo salaka boye donc ozodefisa na batravailleur na yo mbongo na système ya banque lambert ata moto aza na problème nini bawario so bawangila so banani batomboki balobi bako désabonner na chaîne ya Manike po Manike a fi Kandi la mbere yango eza te zela jour bafuta biso le tout befuti biso c'est tout kotika kopesaka mbongo ya babanki la mbere ye moko azoya asenga pesa boye donc ça peut intérêt ayibamba yango na mutu na kotika bapapi wana yango na boyi mpe ate pa exil na kota papi wana ate nakosi ezaki mutema mabe oza pena bien te Comment on a temia au regretter au fan de regretter au tala na olaksayo comment on boka papa na olaksayo na olaksayo Manike na olaksoke banda YouTube na live na piyo na olaksayo na lapela au timi na olaksayo na olaksayo oza mutema mabe na batunyo osala na olaksayo na olaksayo na seko na video nga Manike nanu kote tofuta mite yo chaque jour na katikati ya moya babimisa desordre mbongo yango bafuta te ezala ta bafuti biso na société po bafuta na bafuti biso te est-ce que tuna ye na est-ce que nasi na zimbo la ta drogue na on te batuma à l'aise biso tutoka aposa loba nyonso loba na mela drogue loba mais le on mbongo na sila ni na yebi na prouver yo ken na prouver na mela drogue na lobi yango omoni makamna so loba na lobi yango si soko na prouver yo na yo tenga mbongo na nga na yo tenga mbongo na nga mbongo ngoseza mela drogue pa mbongo ngoseza na mbongo na nga na mbongo ngoseza na tenga na manike na koma na ngini na ndana mbongo na nga dala sala ngo lelo pona mbongo nanga ngana sala masona kende ko sala ngo Manike nasoki na bengi la police bakangi yo bato bamona benga la police toke osamba pona mbongo nanga benga la police yo ko sa police ebangisanga benga la police toke osamba pona mbongo nanga enfoiré benga la police imbécile. Na yo kukota na yo kate kota na zela na nunga na zo benga yo te mama na so bisa okomela na WhatsApp na person yangu mutonga na koyo kila yo na bimio lokwa na sia kota na yo kate Manike donc na ko yo kila ngasi na yo kate ngana kenda kuke ye akomi na milimo wana eza na conscience na ya yebi ke oto asali ya lokuta aki mase badunisaka mbongo na ya ko forcer non c'est pas normal c'est normal c'est normal après na ke il faut regarder ton entourage. Il faut regarder ton entourage quand tu parles.
bolonga le sima mikongo bantu makomona nga manike ken ngana botama na balabala ken okokate ken omona na sile no lelo o comprend le pouvoir nanga omona olela soki oza mwana ya kisi bapami ya kisi nga simba kisi te oza eloko te pa nanga olela me pa mbona na kende yo mbona ngai yo kasi bino nde bokenda na bakomba bate pa nganga nga omemanga pa nganga olela nganga zwaka ka esprit ya moto oyo aza na meme raison na azala raison mona bino te olela loba ozoloba bato baoyeso ofanda oleli de john okolela makasi yo emboka pakani na kati papa nanga na miti Léonard Jean Léonard kena olela botala babona filmu nde bandokita botala nga leo nakuannonce na longwe filmu na filmu nyonso za mbezo tanga tanga na maniki botala bomona na olelisa na olakisi na koapprendre atanga classe te mais faut yeba korespecte abantu motema mabe banda bamonétisation chaîne mona kipaka yango te oyebi tokos na kipa yango te akoma atake kosumba bamonétisation na manike atake boye bamonétisation yango ya chaîne nanga eza koswa yo na nini eza koswa na chaîne mona kipaka nanga yango kutu te bakobenda yo mbongo siko chaîne nanga mutu asala yango na poto asala bagarde fou ya makasi de so meki kaka moi ekoannonce mbamo na telefone ya Jennifer ke baotouche chaîne mbala moko kosone bameki badestabilize chaîne nanga bango nyonso bakene oyo bayiba mbongo babloke yango baomona siko ezosone siko omona Jenny kuna abloke omona Jenny kuna moyen basala yango likambo eza parce que mutu asala chaîne wana aza professionnel mutu nanga te na minute oke na akadia omona minute na oso ekadia so akoti na kaka na niati. Voilà. Ngana lobaka TV eza radio te internet eza église te place wapi to loba alléluia amen te. Soti mabe zali to kobima to loba. Manité na 2019 si je me trompe pas na mois de mars février manité signé contrat pa Mike Lokamba. Il y a 3 mois. Batala non ne manité ko travailler. Manika travaille pas que pas Mike Lokamba. À côté ça coûte 2 mois te. 1 mois ya pas ma manité trouble côté en Afrique lengi. Moi j'étais là en personne. Manité a déclaré mbongo pas Mike Lokamba a finga Mike Lokamba na ndenga mutiete. Manité ka wana tanga signé contrat pas Mike Lokamba a démarré cette fois-ci je ne dois pas travailler avec des patrons qui sont des idiots idiots wana afingana ten piana c'est pas intellectuel piana intellectualité aza idiot a travailler na été aza bourrite wana zalati ba malobe bimena munoko manité alobi ces derniers temps en 2019 oyo faut na travailler na ba patron au mutezo sala patron mutezo ça ezaki nani Mike Lokamba en soi ken piana mutune bande ko sala bien te ba propos tenir et pas ya manité mutayambaka si je me trompe pas Keren Mboyo mutayambaka pa posaka ba question manité a panza ken piana na ndenga mukete aloba o sengeli aloba kuna bade sabi so mbonga système a banque Lambert ato ye na problème nini ba ode soka mbongo ya banque Lambert manité ka wana pa Mike a quotité pouf mpa manika créera na e manika créera a créé manité les jours où ayora été fallait il poupa la merveille du Cap azomema nani la fille c'est qui encore le nom na bosani kombo na ye azomema ye na poto manité alekaka pa Mike manité alek auta banda
Bambole petit pont Makolongulu. Aye tina bloc. Et place au Mike Lokamba Fandara Makolongulu alobaka moto kopela. So iba memi grâce na poto moto kopela. Yi moto pelite manike créé kanenga créera pouf. Manite retour pa ken piana ba bongisi ba réconcilier kitoko. Mais manite atikala ko créer Mike Lokamba Kerel na ken piana ba solo la galisuté. Kaka manite ake pa ken piana abandi ko finga Mike Lokamba. Mais lelo oyo manite toza kutuwana te. Manite azui ba décision na ye ya ko quitter et pas ya ken piana. Parce que ça na chaîne na ye Manique de John Tokos TV. Ba wangila ba lobby ba ko désabonner na chaîne ya Manite. Est-ce que ba wangila soki man bo désabonner na chaîne ya Manite, Manite ko tika bino ako pupola bino ko bimisa ba vérité senga bimisa. Biso tozo zela ba vérité sala nini ebima. Ngai maboko nanga pembe. Naloba nga maboko nanga pembe Mama Rosette la fait d'ambo maboko nanga pembe. Batu ba moni vidéo. Kani piana nenga se comportaka. Kani piana kuta lobe abi yo soko komi na posa biloko na yo wana ba drogue na yo. O dérangeaka batu zana lutelo mbongo na pesa yo. Pour que mela bilo ye pas bien je m'en fous. Kani piana ko loba nini. Bomona nga na ba histoire na bino ya banganga. Bomona nga Mama Rosette, si ka sona sala ta 10 000 vies nga na 2 jours 3 jours nzamba zo lokumu. Tala ba seke nenga za ko bima makamba ba kisi. Donc nyonso na rapport batala yo et puis ba mbongo ngo pe mikolo na YouTube ezo bima nango ya malonga te. Ezo bima nga malonga te po nini? To bebi si na biso musala yango internet. Tozo ye ba lisusu te. Oyo ekomi bato ba komi na ka musicien tel, bato ba komi na ka musicien tel. Internet et baby na nenga mukete mbonga malonga zo bima nango esute yango bate bele ba komi ko simba na bakisi. Ken pena bi yo mona nga na makam na bino ba ya banganga kuna yo mona ngai ozo mona tambo mibenga ko ngai na kipa vita. Kombona ga luwa mama kipa vita. Ozo tala botala no degré. Mupepe wana ndenge za kotambola. Ken piana Manique de John baza batoyo ba soutenir l'artiste Fally Ipupa ba lobelaka ye na ba TV ba tcelaka ye makelele. Ba lobaka sengeli ba loba so esengi ba démarrer mutu ba démarrer mutu. Oyo et ça la kitoko te et ça la bien te so mutu nga quitter ne Manique de John on ngo quitter na film. Il faut au salon avec propre au quitter au te continuer na chaîne na yo au te esprit na chaîne parce que Kerel oyo tout et bimi pour la nini ba débat au salon parce que Ken Pianape d'autre part pas ni pour ni contre je suis au milieu du village. Ken Piana a tombora dit parce que moni chaîne ya Manique de John ba monétiser yango ngai moko pe héritier ibula na kota ti na chaîne wana na tali na cliquer bon na moni ma bon na ta publicité vraiment bandi donc chaîne ya Manique de John eza monétisé ba mbongo ne pe na kati ba komeko menansango Ken pene dérange ti motema na ye po amona ke soki Manique de John pa longwe e rosala moi décadence to moni bate belé na ba mususu o ba succès zate ba komi ko lega peka na chaîne ngo po bazwaka ba player ba komi ko finga peka Manique de John donc ezaka ndenge ya chaîne ngo ndenge zalaka kota la grandeur ya chaîne wana bazata na compte bancaire te ba ko sala ngo ka peine so po basala pona nini ba na compte bancaire te donc so base la salaire à YouTube e bimina nous te ba rezope salaire te donc c'est que biso to na biso bien to na biso bien donc bango ce qui salaire à YouTube e bimite mo ba salaire te so YouTube a ramené bango les 10 ba rezope ka mbongo les 10 ke bana ba chaîne à boye ba yo bimiso pa mananda ku pona ba chaîne à boye na so vecte muze ba bimisi yo po ba bibabi les 10 suka ndawa ya les 5 na faut pas payer les 10. Les 10 on peut YouTube côté ba pese sur explication. Avant Nicolas a dit réseau corona ba Jean César Okanga. Maman Rose je te salue. Maman Rose
Rose na pesi mbote na kati ya Hollande na pesi mbote. Je salue encore le pasteur Chirotinois na pesi bino ba mbote. Donc maman Rose, je te salue là où tu es. Ozomona oh ba Jean César Okanga. On a dit raison na corona. Mais il y avait des gens autant quand on est na corona, bazo tinaka ba mbongo na ba gens ala reza roya. Bato pe ba neko kufela wa be mbongo uti pe poto, ba sali pe ba sunye mutu. Mais ce qu'on tala débat oyo zo sala mapona ngai to mone awa Koko Dilaso atenaki ba propos mo ya mabe envers musicien moko boy maloba wa lobaki dans la koloba ni corporation ya F victime sepele na ngote ne Koko Dilaso azaki sanctionné indéterminé siko Manic de John na tien pena bazo sala ba débat bazo troubler mitu ya batu na temps oyo F victime na posa na bango basala ba promotion ya banzembo ya ba musicien ya F victime uti ko bima mais bango bazaka na ba débat bazaka na ba débat bazaka na ba débat oti langage bazaka na ba dispute mike Manic de John contrôler ton entourage wana na ebisaki muta F victime donc quand tenu tien pena pas za tu na yo kana français te contrôler ton entourage abi bamba yo kana bango français te dans un loba yango boy soto loba na tien piana Manic de John ngana osenga na Manic de John continue na chaîne na yo bosser dire na chaîne na yo sala makambu ba wanyila ne ba lobi ke ba ko désabonner soki ba ko désabonner ka bango so ba ko tikala ka bango mais zalaka na F victime koya et pas imoroté oh na ye périté watanabe oh na ye pas fabrication na ye pas faire koya na yote zalaka na F victime parce que okumisa ba misa quartier latin oloba ke baza danger ba leki ba misa nyozo siko yo na tien piana bo sala la même travail mais tala le siko retour to betela bino maboko toto sala nini suspension au Koko Dilaso ba nyata ki to zela pe suspension na ba nyata ngo ken piana Manic de John parce que bazo salir comme ya Fally Ipupa po batu musu ba loba Fally Ipupa yako sani na makamwa non baza batu oyo bachelaka Aigle Makelele baza na droit so basale rare moko boy ba na droit punir bango eza bongo parce que to di rotika makambo yo eleka boete soki ken pena na jalousie contre Manic de John na chaîne na ye yoza patron na ye bobo ngisa parce que namoni bandeko musupe basala na chaîne ba komi pe ko bungela Manic de John baza ko bungela ye donc ezaka ndenge na bango basala ka pito pale basala ka pito pale babaluki be batei bo tozo bate soki balukaka vraiment nini yango nga rite ibula na ye kikaka pona ko sala ka mise en point par rapport ya ba makambo ngo ndenge za ko leka parce que to di ko letisango inaperçu te parce que Manic de John a chaka matériel bate biso bafutaka biso bien to vivara bien mais tala ba vérité o ebimi balobi ndako la raté o yebe place etanga raté. Je dis merci beaucoup à Rosette, à maman Rosette la fleur d'amour, pourquoi pas à champion Wadol le tout puissant hein? Le tout puissant champion Wadol. Je te salue champion Wadol, pourquoi pas 3L magique à Lotus Long et le Franken la même morale. Il y a Rosen la Taylor, pourquoi pas mon président Bruno Loubi Kambonga propre. Sandra Wangata maman la petit bon junior. Broly Dizamatch, pourquoi pas Dali Iboula, Maman Mokonzi. Donc on est ensemble toujours. Pourquoi pas René Kokila, Carl Lewis Balobinjili, oye. Et un système amicolo musée, pétissé batumitou. Yelinga bongote, mogelengi. Balobi mogelengi na ndenga mutete kalamite René Kokila na se azokweya. Bruno Lubika kalamite mogelengi. Donc États-Unis Kinshasa malamoko bokomona ba design ba koko tuza na plateau au Tima musée lelo ba comprendre na latina nga la baronne parce que balobi maman autorité morale internet ya zala neka lesele l'unique ba combataka mais ba kokaka te la baronne maman Coca-Cola au présent ba les défenseurs nem tazoloba
Donc toko qui s'appelle inane ba les défenseurs kala minitawa. Donc botalara polo onengeza la baronne dans la tango le jour anniversaire na ye. Zara mo marche. Azalaka e mon internet. O basela je ba marche. Ba feta po na ye azalaka e moko. Yo muto fingaka. Yo muto loba. Okomela mai na tonga. Oh mama oh oh. Ah Karine Mokonzi désormais engagé na papa Félix Tigre. Au bala mwindu qui tokos donc bino badongolo miso. Et comme ici so abota. Karine Mokonzi abota. Mwana bata mama Charlotte. Hervé Bositapeni boni basango ya Bekam Chiboui. Ah toza mobimba, merci beaucoup na musée na sima caméra. Pourquoi pas à toi Yannick Yafumuntseke papa na Brian. Même moral toujours couple mort aux États-Unis et plutôt en France. Je te salue, bien aimé dans les seigneurs na Pessimino Bambote. Merci beaucoup. Ah, na la reine de Grenoble. La reine de Grenoble, belle fille, tout à la montée, il y a Dadi Moma. Dadi Moma, garçon capable, Mobutu. Balobi, Mousenza Zate, quoi. Tout le monde a dit, Soti, Nzambe, Azondi, Nanote. Play. Mon natie, botalelanga. Congo température, ya maman Rosette la fleur. Nadambu.